Parce que à Poto, ton copie qu'on les a ningé belé baso kende, toza na passe makasi. On a perdre l'eau comme makasi, bah ouais monnaie le roi minute keva, apa rotiga biso. Les a passe que moi la malame. En tout cas, toza de l'eau tokolo bah moi la moko. Après ça a biso tout bah yaya respect. De tozali à ma mère rêvé, ma mère Jackie Watunda. Ma Paulina Mondek, ma mère Madova, ma mère Germaine, Toye Pambate, Toye partager douleur et la famille, na biso bandekone baya. Et après malaki n'est pas accueilli. Tozo zelanzoto na ezozo na poto et sika bana ne bazali. To partager pas wana na famille. Après ça ba o ya biso sous la kenda après ça va tomber to yebi ku famille ya la raté biso tout ko kenda nzela wana merci mingi a Edino eza pasi ndenge mwana epa na nga za mwana mimi akei eza pasi donc naza likamba koloba mingi te atiki biso ndenge bao nyonso batiki biso mais esala eloko te nzambe ye moko ayebi molimo nekende na kopema mpe ezalaka nzela ya biso nyonso tu vraiment naza na mingi ya koloba te eza ngai Jackie Watunda mama na ye. En tout cas, vraiment il y a pas mingi ko to komi ka boye tango nyuso ko mokuta na kana passe vraiment aimons-nous vivants to lingana bandeko to lingana merci apema mimi kinanga iwe zanzela munyuso mimi kende ko pema na pe ko ba ko seka zo la biso de kotali yo kende ko pema na pe bana ona mawa bamesana koseka kati bebe kende kopemba la penda babate la yo leki na bisa bobota janti o makata ya moko respecté neto ya to ko lelo pena na mawa son âme se repose en paix. Merci vraiment alobi tolela na bao baza kolela nde tozolela awa pasi na motema ya kosakana te maloba kuta ezozanga ngai moma oyo eza moma oyo moye naloba ebele eza te tozelaka akor ezoya. Merci. Ça fait 10 ans que je suis noté. Je caméra dans Edino image. 25 à 30 ans,
Edino image asala makambo ala mboko yeyo na matanga ya Mimi Chikeva. Awa to ala matanga Mimi Chikeva. Beza to ala mawa makasi to bungisi pena petite sœur oyo. Moi la moi la boboto, moi la malamu asolo la bien. Donc bena oyo grand frère nanga BG Bilao. Asala tout abengisi a partir kin amemai na poto pengana Mimi Chikeva kokutana ne pas ya BG Bilao. To la ne penda moko et pas BG Bilao. Pas grand frère nanga propre BG Bilao. Donc nous allons mawa amoi va mettre Georges Bazala va Georges Chikeva Bazawa peza bola mimi aki nango ezake belé makasi na ndimaki lelo mimi ako kende parce que ba biso yo to ko eli ku toleki na ba coma to koti hôpital ba 5 mois na coma mais to bimi mais comment mimi ako kende bu et ça la passe ya mutu e pona kolela ya to ze belé ba reza ko ningana kwa sana likama mutu te mambo boto ata siliki muke akanga te yango penza to na makasi tozolela penza wa toza pena ebele to pareza ko ningana na mindo sociali si fête pour za batute sur pe concert ba to yate po eza to na Mimi Chikeva to kufeli penza leki moko ya makasi o penaki akineti donc nebita lo banini o pena mwana ya BG Bilao soko ya BG Bilao to mwana ya BG Bilao pena oke donc alela tonton na ele ta kufa mais lelo munya ke ni to na passe makasi ozawa oyo grand frère Mimi camionnette mbola descendance mo kimbangu nazo passer message to dozo bela na ko tandenge na ndenge et dino merci beaucoup pele dino ya ebinde ozaki na Mimi ozana passe Mimi nzambe to na ba tuna na wa na ba fifi jana na ba fifi jana ozana ba mwa donc ya ko tonda ya ko yinda donc to tiki no so pa nzambe Mimi to c'est la corps na ya ko le laisse bele po to za ebele to c'est la corps wa ni koma wa donc to le na mala me dino merci beaucoup tous ensemble dino match juste mes condoléances na sœur famille Mimi Chikeva nzambe azwa molimo na ye na kimia esala pasi wana ka famille mpenza ka ndeko toperdre ye mais bana batikali famille etikali la vie continue merci à se reposer na kimia merci.